la deuxième première dame du pays. Botonio Salingaraye, Azote Nagembena. Ah ouais. Ah, Bajalou, Kurobo, hein, pour temporiser mon cœur. Non, qui vient d'être? Ah, Seigneur. Bajalou, attends, Malo Bogo, hein, pour ça faire grève, pour payer ma tendance. Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamukang, Sutukang, Guluma, Toebisaki Bino, Boro Sangana, Pobo Luka Botombo, la Fachi, Boro Kute, Libandati, Nakati, toujours bé. Boto andem de GTV Moktasi Kezenga Blanc Grandama avec un grand GK na cadre actualité tous les sous bandeko ba bolingo kopesa bino basango kopesa conseil na baiki ndenge to mesana na seka nano bandeko botu na nganene ka ande bomoni na titre bandeko Kofi a présenté moi si na mama si lokola deuxième première dame ya mboka. Cela veut dire quoi? Cela veut dire non avant na pesa explication. Pour na bato baebi pour na bato ba comprendre te to baebi te na repesa explication et bato balinga sindi te ba s'enflammer et ba chronifoiti ba ke osala ba émission pour na finga sindi en disant que aza moi sizoba mobala présenter le rôle à deuxième bureau et pas au seka. Vraiment boyo ki sara bato so ni bino. Vous faites la honte, vous nous foutez vraiment la honte vous là. Journaliste musala bata mayele bandeko journaliste comment musala bata bazoba. Il y a des gens qui attaquent combo à pamba ya yebi ko commenter mais lokola za na téléphone bien ou encore dans la possibilité de se procurer caméra et aka fungoli chaîne na ya ju a tcheli boso bani ko râler n'importe quoi. Vraiment eza mawa mingi eza pasi. Et yango bomoni lelo to wana ba très sérieux problème na communauté oyo parce que ba moto zo kopela na ba réseaux sociaux likolo ba bato aboyi. Likolo ba chronifoiti. Tous ces gens qui se disent influenceurs, chroniqueurs, vlogueurs, journalistes et réseaux sociaux, les amis Bolimbi Sangay, généralement sur 100%, 90 sont des abrutis. Des abrutis. Rien que par leur façon de faire les choses. Ils ont le bagnonso. Tout le temps, il y a classe à gravité. Et moi, bagage était à moi, mon kézali. Au moins, il faut apprendre. Ça va te permettre de se situer. Malheureusement, si vous êtes congolais qui est classe, tout que nous apprendre, tout ça, la formation à finir. À l'objet qu'on a complexé. Apparemment, c'est comme si vous avez une signification moins complexe en côté. Oh, vous français, non, non, les gens qui français, les gens ont besoin de notion. Pour sungayo, par exemple tel que la justice de Yana, comment les ala sunan. Chancel Mbemba atanga classe yona za mbongo. Non, c'est pas le problème à ozana mbongo. Hein? Comment vous avez un raisonnement dongi, ba réflexion, on dirait à bana ba bébé. C'est quoi votre problème? Bande konga personnellement na zoe bate na sana peuple ni ne lobata wa yambo peuple ndenge ni bota mamba soni neti aboye vraiment. Muto bengi mwasi na deuxième première dame. Bango ba lobi que no abengi deuxième bureau. C'est quoi premier bureau nani? Alia premier bureau Kofi pour signer sa deuxième bureau. En tout cas, vous allez battre Sony. Vous allez vraiment battre Sony. Et puis, baninga va basa likambo batu na rata so moni que non za balobanini. So sentir au moni que non bon, ezara passer. Et bon batu nyonso pété hein. Il y a de ces gens là, moni a moi zo tâtonner ou bien elo moi linga komato linga lobato linga sala. Hein? Aza sûreté à kotuna. Mais ce que malheureusement pour vous, tellement boyebi na binoté. Boyebi na yote, yo zaka sir na oh yo yebi wana, je sais pas trop. Donc en fait c'est compliqué. C'est comme si vous vivez dans votre monde, hein. Vous vivez dans un monde na bino. Likambo bandeko seki singa et singa na passé. Na lobité, na oya même na salle émission, na ndenga mabete. Bandeko
so oza na possibilité conseil na ngai eza boye mpona bacronifoi atikara te mpona motu nyonso ya na bato ebele c'est vrai bazwi bachance oke baklasse te ou encore kotanga ya grave te ta mosusu possibilité ezalaki te ta mosusu réalité permetaki te moto atenir bino rigueur aza te mais soki ozwi opportunité ya koapprendre fele classe ezala na retard te toloba yango et surtout oza na mboka ya poto en tout cas tu as tout intérêt ya koapprendre malheureusement kongola alingaka classe te bandeko toye na bamboka ya baangleterre oyo mpoka bapoto yango bebi ya nyonso komi mbongo nyonso komi payant na mboka angleterre koapprendre langue ezalaka gratuit omoni so oye na mboko olingo se intégré oke collège oyekola isol babenga yango English speakers of other languages koyekola anglais o s'intégrer c'était gratuit les amis gratos otangi osilisi ozwi orientation omoni ke ocontinue okende na institut supérieur okende université on te paye tout na Angleterre awa université l'état moto afutaka bamama moyo komo changer kaka mwa moke bon c'est vrai actuellement c'est pas tout le monde mais on dirait eza nango kaka babongo soki osilisi nde ozwi mosala ya bien mosala ya classe oyo otangelaki donc ça sous-entend parce que moto déjà ake université ekazwi mosala par rapport ya ndenge akendela ya université aa moto ya salaire ya moke te déjà ozwa déjà mbongo moko déjà ya bien nde bakobanda sikoyo kokata mbongo wana oyo ya université bafutelaki yo bakokata yango moke osentira yango te donc bakokata même pas 10%, bakokata peut-être mosusu 0, peut-être 1 ou encore je sais pas donc oyoka yango te bakati yango bakobanda okata yango bongo malembe ti mbula nyonso mbongo wana niongo wana ekosila soki mpe osisi classe otikali kozwa mosala ya bien te bakokata mbongo wana te mais malheureusement les amis il y a des Congolais baya na bamboka oyo asali 25 à 30 à 20 ans aibo formuler phrase na anglais te je vous dis vrai bota niveau soni bato baoyokisa bato et mutu wana bakolandela azala na chaîne ya YouTube asala baanalyse soi-disant asala baanalyse et vraiment c'est triste ya mama mingi eza pasi Congolais alingi classe te les amis il faut koapprendre esungaka edaka ata mwa formation moko osala biso nyonso tosala banettoyage mais Congolais oyoka ye poto abandi nettoyage ti akokufa nettoyage makambo ya soni c'est vrai y a pas de saut métier mais à un moment dans la vie il faut shifter bassesse eza trop na communauté oyo bota ti na baniveau oyo vraiment moto apresente mwasi na ye deuxième dame ya mboka bato bake koloba no abengi mwasi deuxième bureau basali bémission plus grave bafingisi ndi en tout cas franchement nga nayebi te donc nazosanga meme na makambo koloba bandeko na bandeli conseil nange eza mpona bandeko nyonso bachroniqueur kaka te et faut koapprendre esungaka moi connaissance générale esalaka bien ata soki okenda classe peut-être na bacongo okende université ozwa certificat ou qualification mais ozwi grâce peut-être oya na bamboka oyo il faut s'intégrer et sala moi formation moi connaissance générale moi koapprendre moi moke et na bamwa bamix match esalaka moi bien moi médecine ata ya moke moi nini ata ya moke et puis surtout na 21e siècle oyo toza bandeko na génération android oyo parfois tu n'as même pas besoin d'aller na centre ou encore nyonso eza en ligne kotanga en ligne tu peux apprendre beaucoup de choses quand on a internet mais les gens préfèrent à côté des réseaux sociaux pour la bêtise imaginez nanu bato nanu balekisaka oka 4 heures de temps na live moko baofinga na bango ka bato baofinga ye akotindi na live wana alekisi ne ngonga azoseka na ye donc alekisi ne les anglais disent time is money le temps c'est de l'argent nga nakoti na nga na réseaux sociaux na spend 4 hours ya nothing loba peut-être je faisais la cuisine to na concentré na eloko moko esali ke na vendre esika moko tina 6 eloko wana peut-être nakofungola
nakoko tata mususu nakutana na émission mo ezaki intéressant oyo ezobakisa 1+ nalandi nayoki na ngai connaissance générale voilà to se complétera moto alobi bozoyoka ezobakisa kaka boye j'ai pas ce temps là désolé j'ai pas ce temps là désolé ya mama mingi na ya pasi ezaki omona motu journée mobimba vani na live ya mama ezanga ni motu ni makolo bato bazokomante eza pasi ya mpona communauté oyo après bozolela mboke bonga boyoka bato bazofinga Chilombo. J'ai toujours dit aux gens avant ya kozela changement il faut mo banana kozala changement bino bolingi kochanger te mais bolingi bato mosusu bayela bino changement boko finga Chilombo azokoboma mboka azochanger mboka te mais vous faites quoi pour mboka changer? L'affaire du Congo c'est l'affaire de tout le monde des individualités de bino vendre bino ba coin bino vous faites vos bêtises et pour boser là-bas bon c'est bino mboka changer mais attendez mais c'est vous comprendre le côté botati na niveau deuxième femme à Kofi Cindy Leker ba congolais bato soni bino vous appelez bato soni alobi bien deuxième première dame na Congo première dame ezalaka nani première dame ezalaka moi ça mokonzi non moi ça président moi ça mokambi mboka ya mokonzi mboka yona première dame Denise Nyakero siko Kofi a présenté mon la deuxième première veut dire qu'après Denise eza Cindy mutuna oya neti ngapi nazanga ngaku na deuxième te na première dame chérie na ngai mutuna mutu bon pourquoi peut-être rôle ba première dame te pour ça va scandaliser puis aux appels na sens te pour talaga pour première dame déjà mboka azali akumisi mwasi na talaga mwasi na mama si siko bato bayoki nde change ngai Congo mboko Congo les Congolais ba Congolais nzambe sunga peuple les amis allez apprendre ya nango lisumu te za pe faiblesse c'était au contraire mikolo pe na mbango la mondimi te mikolo lekia mama pasteur na biso akei université to sekana ye awa ayene au top up alors ça science infirmier mikolo ngo kembango ezali juste l'année avant confinement na 2019 lelo aoma osala infirmière confirmée nata moke les amis s'il vous plaît se limite arrêtez votre ba limite na ba vie na bino te c'est possible ya progresser ya matisa ba moi ba level na bandenge moko boye ya mona mamde mususu ya osala au-delà ya osala autrement par rapport au baninga mususu bazosala et ça moi bien donc on est catholique conseil na ngande na bino bokene kotanga bokene classe bo apprendre boyekola langue bo s'intégrer surtout bino boye na bamboka poto et aux en avantage na bino aux en avantage na bino pour la communauté ça va aider trop de bassesse trop terre à terre trop pour la nini bagage moqué level moqué classe moqué et ça fait ça dérange et le bata c'est vraiment une honte c'est une honte vous nous foutez la honte vous la chronique nini franchement abonnez-vous massivement sur MDGD-TV ma foute c'est comment c'est la grande dame et moi like ça là bien moi partage moi commentaire moi suggestion que Dieu vous bénisse au moins Balasima des bonnes choses merci au revoir bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamuka Sutuka Nguluma Toebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fachi Boro Kute Libanda Tina Kati toujours Béton. Wana wati sekedi wa mulumba. Wati tonga jasi.
pas te voter. Ah, Fati béton. 5 mandats. Votons Fati. Les amis, votons Fati. Votons béton. Les grands journalistes sont Anzila. Votons béton. Fongole fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Zoyeba te zoyeba te. Anissa Malam. Prophétie à Kimba. Changement na 5e président. Zomona misala. Na tuni banda Congo e banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Yoshi oyoka boy. Yoshi omona mamba boy. Fongola misu. Olanda basoro diomode. Azopola bazonimade. Ah, Fati umela. Fati umela. Oleki bango. Tala mboka ndenge zobonga. Kongo ekomi poto. Kongo ezobonga bandeko. Kala te Allemagne d'Afrique. Ah, Fati umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Muelo na yoki. Béton à béton. Béton à béton. Yanga manga. Fati na Fati. Fati na Fati. Akoma muelo. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Jassa. Équateur. Grand Kassai. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Makongo. Maindombe. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Béton à béton. Béton à béton. Fati na Fati. Fati na Fati. Muelo na muelo. Muelo na muelo. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK. Béton Oumela.